Bon dimanche, Papi Mboma. Bon dimanche à tous nos téléspectateurs. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Ah, que Dieu vous bénisse aussi. Ça va très bien, grâce à Dieu. Ça te fait quand même plaisir au Yokanga Monde dans le bien enfin. Il y a solo. Ouais. Chaque chose a son temps. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ça a quand même pris beaucoup de temps. Déjà pour commencer, ça va? Meilleurs vœux, hein, tous en mois de janvier. Bonne année, bonne année. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, pour nous, c'est un honneur de vous avoir sur ce plateau, comme nous l'avons dit enfin. J'espère que... Dans le bagage, on a sommaire. Je crois que ce que vous allez pour édifier le peuple de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu édifies à Avec l'aide du Saint-Esprit, Toko Makaka. Je dis si c'est pour édifier le peuple de Dieu, et vous allez bien. Non, répondre n'angate. Toko Bundate. Mais ça vient Toko Bundate. Mais nous allons édifier le peuple de Dieu, oui. Ah non, moi ça me fait plaisir. En tout cas, c'est pour nous, comme je l'ai dit, hein, je me répète encore, c'est un honneur de vous avoir sur ce plateau, parce que au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître que nous ne pouvons que vous jeter des fleurs de votre vivant. Merci nous beaucoup. sommes heureux, nous Congolais, de vous avoir comme Merci artiste. beaucoup, Papi. Merci. Laure Lembambongo, chantre des dieux. Mais déjà pour commencer, s'il faut retenir quelque chose de vous, Yomoro personnellement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Laure Mbongo, chantre des dieux, ben, ils ont attribution à l'Ingaming. Parce que ce qui est là, Zamba Koki Kope Sanga, Musala Mususu, Songolo, Topakala, ce qui attend Zamba Koki Kope Sanga, peut-être place Moroboe, ou Nakufanda, Mususuna Teka Kwanga, Lipa, Nguba, et Zanyonso, parce que quelque part, Abimisi ango na katia musala oyo. Alors, na préféraka vraiment Laure Mbongo, chantre de l'Éternel. Bon, moi, nous avons parce que jour d'aujourd'hui, comme nous avons pouf, maman, chantre, mais bon. Bon, moi, nanga ezalaki assez particulier, vraiment, ezalaki na enfance, moko vraiment particulière, grâce à Dieu. Na koli na katia famille, moko, il y a une famille à Lokuta, c'est-à-dire dans un enfant bâtard. Ok. Oui. Tous les enfants d'Obimisa, oracle de l'Éternel, na 2014, parce que l'album tous les Siko Ezawana depuis 2014. Jéhovah, totier na télévision, Jéhovah, botier Lokito, botier il est vivant, tant qu'à engouement ana et bandit. Nano kutubo éviter que il faut tout qu'il nano ceux qui chine ceux qui poto ceux qui va prendre ça la duplication déjà on a zandu bakomo teka tozui biloko wana toke to lakisi ba autorité compétente to le but que tala ba biso so porter plainte toke to porter plainte mais ti lelo biso ndeko to bimisa mbongo pona suite moko ezati. Donc je sais pas s'il faut producteur à continuer ko tiara mbongo nae tout ça pour Anine. Alors, et bon, à Katango, maman Laure, papa Nabiso, Henri, Franck, Tom, c'est ainsi de suite, Zungo, lui, à Kosala, Moussala, Mati. Et dans la génération, Moussous, Bazoya, oh, il faut pas Mata. Alors, tant Bazoya, tout ça, n'a problème. Bozo peut un conseil, mais, à Osukawana, il faut tout, si on a salani, ce producteur a été beaucoup orienté et paille, il y a nani. Donc, c'est un peu ça le problème. Ça, c'est quelque chose qui est vrai, mais alors nous allons cette fois-ci parler de votre groupe. C'est vrai que vous avez un groupe Mano Didio. Et là, groupe en il y a You, il y a Papa Christian. Groupe Eza Bisso. Nzamba pesibiso mama Laure lemisanga azalama flexible non bandana nante nazana nu mais na malembe ka groupe ezala penda ya nani groupe eza ya biso Nzamba pesibiso apesi papi la mano di Dieu eza susu ya motuté la mano di Dieu eza ya biso nyonso la mano di Dieu elingi oloba loboko ya Nzambe so Nzamba apesi loboko na ye apesa yango mpona bato nyonso et peut-être na comprendre te. So il est du producteur moaye a foutu mbongo pa na ngai po bino boke beta concert. OK na yo. Soko za manager, c'est bon. Momoni ce groupe eza ya nani? Non non,
Nalina comme à place aux linga au poser Ouais. la question. Nalina comme on a causé apprécié. Non, après c'était en tout cas, qui m'ont zambo et ça na plateau. Au premier temps, on va répondre à la question. On a apprécié ça? Oui, groupe la mano dit eza ya biso. O nzamba pesi biso. Le quoi likabo. Je crois qu'on est bandeli. Ça l'enga esengo. Et ça la biso bien. Bato ba boire kaba fleur kakate. Ce mutakufi. Après beaucoup mo sanctifié, mo purifié. Non, et ça la biso bien. Tant mutaza vivant. Oui, vous savez que tous a fier. Ya rozalana yo. Ya tous a fier. Biso tous a fier ya koyeba yo. Parmi ba combo ya ba journaliste na kati ya mboka. Donc c'est dans ce sens-là dans le but que la mano didi eza biso. Mais comme groupe Eko Tambusama ya ngomo côté, nous avons un visionnaire. Autant biso tozala quitté, nzamba pesa qui est vision, il y a la mano didi na ba branche na yango ndenge fonctionnaka. Tozala la branche ya musique, il y a intercession et main de compassion. Papa Christian Aza visionnaire ya musala. Ye muto a expliqué biso avant d'ici biso na année voilà na année 2001 avant d'ici biso a expliqué biso makambo ya monaki biso na ba oyo nzamba pesa ke lokola ba tobenga makaba ba to bazo ba animateur ya vision parce que papier aux la vision mais au travail na vision yo mon côté tant vous avez vision il y a émission où ça les cahiers de charge. Je crois que tout autour na yo benga tant aux la présentation au lobby mukolomoko en Afghanistan autant que kombo ya frère Nabiso Dax Michel voilà Michel Ombongo tout ça donc aux visionnaire et puis n'a pas exemple le quoi il y a ambassadeur Aza visionnaire il y a B1 oui mais il y a Colocop voilà binonde boye lokola ba animateur tant au lobby azo benga réunion ambassadeur a bien réunion parce que Aza la motema nae koyeba que seul akoki ko animer vision. Oui, mais c'est quoi la différence il y a réunion parce que même dans la terrain on a ambassadeur, on a Bino Eza, papa Christian so ga bengi réunion. La réunion on a c'est parce que Toninga Mutazo ya pesa maman. L'ambassadeur a aussi la réunion que maman y est. Voilà pourquoi je pose la question. Ce qui maman aza na kati maboko na eza na kati ya musala na ba réunion il faut maman. Ti maman pegite. Na lobby te que maman pegu. Voilà. C'est-à-dire que il faut comprendre eza structure. Ce qui maman azo travailler. C'est alors question dans simple. Mais na répondre yo. Te mouvement za ya nani? Il y a Yona papa Christian, bon il y a papa Christian. Visionnaire, il y a Moussala, il y a papa Christian. Voilà. Donc il faut comprendre. Donc il y a une différence, il y a Oligoti qui a visionnaire, il y a animateur, il y a vision. Donc ce qu'on va connaître, peut-être quoi, au kitisa, Moussala Nzambe les a copté, ils a ministère. Au Nzamba pesi, il faut qu'on pèse quand même et si kanango. Na koki ko adhérer kaka philosophie na yote ya obenga ngo cop voilà. Quelle est la qualité que tu apprécies chez un chantre de Dieu et chez un homme de Dieu? Il y a quand même une différence. Hein? Bon, un chantre de Dieu, oui, azapé serviteur, et puis bah, homme de Dieu, ça est la ministère et autorité, bah, pasteur Nabiso, bah, ministère, on a appelé 5 ministères. En tout cas, qualité, on a apprécié comme mingi na katia, il y a mon sali en général, parce que même chantre de l'Éternel, asa serviteur. Et à consécration. Parce que dans le cas de consécration, ils ont la nuance. Quand un homme de Dieu est consacré, à vivre le col à batunion sauté, à salamakam le col à batunion sauté, à yoka le col à batunion sauté. Donc, quand un homme de Dieu est consacré, à oyeba que vie na yeza mise à part pour na ko sepe sanzambe, pour na ko mema bonheur na ba vie à batu. Voilà. Alors. Et là, on peut la paix de même avis. Tu n'es pas obligé, mais tu peux être de même avis que la plupart des chansons chrétiennes, les lots, ils ont participé sous vraiment une édification du peuple de Dieu. Na katia ba loi nyonso, ils ont toujours une exception. Je pense
kaka na musique chrétienne te mais na musique te faut m'expliquer non papa non peut se répondre te ka parce que ezaka pona yo te même bandeko ba olanda biso na ndako ça me fait du bien jusque là on va noter na bandeko baza ndako baza na besoin ya ko yoka quand même makamna zoloba ezande ngwana ezaka toujours tant mususu omona motivation au motoyer nango totalaka biso mo pe to mona kata mususu zoko apprécier nzembo o normalement il fallait pas yemba maboye il fallait peut-être ezala boye na moi muke o to ko comprendre makamanza ezalaka que ba nzembo mususu ezoko édifier nzembo mususu pe ezala ngo ko édifier te eza pe na ba émission mususu pe mutazo sala oza édifier ozo sepela pe na ba émission mususu pe mutazo sala o sepelité eza pe donc c'est comme ça na ba domaine yonso même na musique chrétienne ezali. On a aux juifs en général. En colonel, la musique na bino. C'est ce que je viens de dire, Ezali. Ils ont la musique POP, ils ont édifié, mais ils ont la musique chrétienne. Ça t'arrive aussi de tomber sur une de musique comme ça, on a quoi zapper, ou tomber dans. Peut-être na cause de la tena idée nango mobimba, mais comme ça, tant que sous zapper, je crois que yo peut se comme là au tali. Normalement, fallait ndeko à exploiter thème moyo boité. Ndenga exploiter les thèmes mango ezo zalaka musique et puis etikalika peut-être musique kaka mais il a été eloko mutako mema na motema tant mususu manifester pe regret normalement ndenga sali musique boza pour édifier bateau et puis bateau ba parce que muta somba musique te sokaza édifier te ezara eloko moko oyo il faut mema mutu asomba et mema mutu ayokango davantage. Mais peut-être dans la musique, monsieur Ezalaka, muta ayokiango peut-être ayembiango pe pour ayokiango mingi na promotion. Mais dès que la promotion sili et les kinango, ça il faut le dire. Mais to eza eloko to souhaita kate que ezala surtout na musique na biso o bato bengi chrétienne pour Bible eza wana loko azamba munene. On dirait que nangezo qui ne m'envoie bien yo raté tout que moi question réponse vite fait hein. Où puisez-vous vos créativités? La créativité là. Inspiration eza monda nzambe après ça biso ba inspiration na kati ya losambo après ça biso inspiration na makambo tozo mona tozo vivre et parfois na ba parole ya nzambe tozo yoka na ba église tout ça le Seigneur nous inspire et puis sans s'y travail parce que to sala musala mingi un peu et à force ya ko travailler je pense que yopé aux humains les belés en forgeant tant aux osa musala et aux sapé ba idée mususu et vous avez faisable que vous non anda kuboye yomoko au moins neti banjelu ba lo banayo ba wala kisope banzembo inspiration yaka mingi parfois on attend la concentration on attend la méditation mais à la rappel ton mususu tu sens que tu dois chanter au bandi juste koyemba et tu sens qu'une mélodie et bandi ko botama et puis après et comme à ce moment-là comment tu fais tu enregistres directement nous enregistrons directement oui donc moi souple moi et l'eau enregistrer dans mon téléphone déjà batela biso ba dictaphone quand facilite biso tâche avant les acquis moins difficiles mais papa Christian so azo sala nzembo mingi so to bandi prière abando yemba biso tozana sikopoto to kangango donc il faut bosser l'effort que bokangata ligne mélodique ata moko to mibale de façon que tant maintenant prière est aussi la bobanda se rappeler mais lelo est comme facile ce kaka boyoki ke bandio ya bokoki ko juste téléphone pour appuyer c'est alors vous avez combien d'albums to comme na 6 œuvres sur le marché des disques dont 5 albums complets na maxi single moko on va déjà dans combien de langues oye la roye ba na yemba déjà en autant de langues langue principale tozo yemba eza lingala oui to yemba déjà pe na kikongo to yemba déjà na moi ba anglais muke moi français muke anglais takite boni I thank you Lord I thank you Jesus I thank you for wiping tears from my eyes I give you praise un texte la pesa qui est pas beaucoup comité on a composition à binomo bon oui et le commis tu traduire soko au suki quelque part nzamba sala bisona bato pamba te nako benga papi na suki epolenga c'est comme ça une chanson qui Congo c'était quoi la chanson Yesu kele sapi
Ndinga suka yandi kanange kangula monsivelenda kanga. En quelle langue encore? En français. Parmi tes chansons, quelle est la chanson qui t'a beaucoup marqué? Une chanson où tu t'es dit aujourd'hui, ça me rappelle beaucoup d'histoires. Eza ebele ya papi. Alors. Eza vraiment ebele si fona banda otanga. Mais parmi ebele wana, il y a quand même une chanson Oui. qui peut te venir là où tu t'es dit. Bolingo, 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 papa. Bolingo eza yo, amour eza yo, mapendo eza yo. Bolingo, 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 lolango nde yo, jinanga nde yo, loveza yo, nzola nde yo, bolingo nanga, bolingo, bolingo ya motema, bolingo, bolingo ya mabanzo, bolingo esala ngai, bolingo ekomisa ngai moto, bolingo, bolingo, bolingo na yo. Nzembo kwa Jehova. Na maladi ya motema Yesu, obikisa Olivia na ngai, Nzambe, ba histoire ezebele na kati. Nzembo lokola tina teza na tina. Olokotaka moto na se, okomisi ye moto tina. Nzembo lokola mosane kulusu. Otikikiti ya bokonzi na yo, okiti na se kokangula ngai, bolingo na yo eleki monene, yango lelo toembeli yo. Alors, ça fait du bien d'être en face de vous, voir en train de chanter. Merci. Ça fait du bien. Mais, non, bien. Réponse Oyo, Ope Sangango après clip. Okay. J'aimerais tout à l'heure que tout à la clip Mopanga. Mais avant tout à l'heure, on a tourné le mois Mukeka, on a dit le promettait que on répond à la question. Mais on répond à la mort. Ok, on a tourné yo, au yoki, total clip, après t'as au zonga. Mwende oyembana. Imoda conscient na banda ku batupe. Hein? Même souper, bah yebisa peut-être déjà pour dire que à travers ta chanson, ta façon de chanter, la sina teyama. On regarde ça tout à l'heure. Voilà. Pourquoi? C'est une section. Et c'est comme ma casse vraiment. C'est alors, na moi ne t'inquiète, il y a non. Il y a ningo mingi ya non. Ah, place des arabes bien. Nous déplacer nos rames. Oui, il y a pas de problème. Voilà. C'est pour place Oyo. Plaisir na moi d'alara, place ya Otonga. Omoni ko Tonga. Tokotonga te mais tokotonga. Ah, tokotonga. Voilà. D'accord, bah jour. Eh boy. Qui m'avait nettoyé. Non, c'est là. Ah, d'accord. Ils n'ont pas si pour nous comparer. Il y a un place. Comment une place? Il a la vérité. Le problème est que la vérité n'a pas de Amen. Ils n'ont pas si comparer bilo comme balé ou ils ont la nature mon côté. Ils n'ont vraiment pas si. Alors, et papa Christian Aza coach nanga. Vous comprenez? Si on a l'ina répondre yo, n'engé hier à répondre yo sur Azaki à un plateau. Quand on a mon, aïe mbaka. Voilà donc je pense que réponse naïe sera bien. On habite. On a yé. Nga réponse naïe c'est que au comparer jamais. Bilo comme il va y a mon côté. Je me dis mobile noir au lobanquin tout na monde. Eh mbaka. Donc voilà. Donc so tout ninga ce qu'on ne voit pas que ça y est mba négoler kanga. Yo boye bi batanda ba habiter à mama Lortika. C'est que ngala on peut se réponse là au boye. C'est qu'on appelle c'est peut-être yo bonne cause là. Ah toi il peut pour Tonga. Papa qui s'est tika la papa, un mari, professionnellement parlant sur scène, to RMOP, il a au monagé
réaction est à Bossani, place millénaire tout ça. Na grâce à Nzambe, Amekaka. Oui, et ça grâce à Nzambe, tout est grâce. Pasteur Atom Sayembango, tout est grâce. Oui, moi, d'abord que Yiba, on est grâce. Bon, ça dépend d'un dengue à Zoko. Il y a des gens qui ont réactionné au talobi. Monter à bosser tout ça. Moi, on est c'est qu'on répond directement pour ça et ça bien fait. Ok, problème. Na grâce à Nzambe, tu vas quand même que ça la part des choses. Moto na moto ayebi place ni il faut à ça la rôle na yezo sukawapi. Mais et comment fait-on sous moment vraiment que na podium boy à talioli sumoko ou comprendre que awa na yebi oye baté ko distinguer awa à talingali soana ya chef to ya chef ya na musala. Ou bien talingali soana pona aza mobali donc oye baté c'est-à-dire que ba crise wane zalaka tom susu eloko mo sali na podium il fallait pas salama et directement aux hommes parce que to yebi ndenge ni ba signal et pesa maka tout ça ce que vous avez ko distinguer talinga. À ce moment-là tu fais quoi? Ça t'arrive de perdre aussi mon équilibre et tout bon au quotidien esprit. Au perdre équilibre na kati na yo mais au salangote pour que bateau bazo bazana besoin na ngote bazana besoin ko bénéficier na grâce aux akati na bino. Dans le bien. Je connais Tio pour me produire groupe na bino. Faut d'abord chrétien. To mutunyo sope. Non. Tout le bango na ba émission na biso belé que un producteur reste producteur. Mais ils appellent les chrétiens au bengabiso. Mais après prière, le Seigneur nous dit n'y allez pas. Tout dépend de la volonté de Dieu pour Nabiso. Et après na blom sous temps to sambi la kamuta koko ya alobi ki aza chrétien na so produire bino tout ça. Mais tant to sambeli yana makambo to ibisa Nzambe. Et Nzambe a sali que a déconnecté biso peut-être na mutango. Donc et mutu mususu pa koko zala azana e païen a ibine Nzambe mais c'est un homme d'affaires parce que ni ezana aspect nango business. C'est-à-dire mutu soyez aza même pas chrétien mais après le Seigneur nous dit na disposer pour nabino. Donc ezaka ate faut mutu za la chrétien pour produire biso. Mais tout ça là en open na conviction papi parce que on se za fruit à conviction et ça quelque part peut pécher. Ou ça là peut-être pour un sentiment mais sans pour autant qu'on associer Nzambe aza ayebi batu. Yo koko juger mutu tombe sur mon aké aza chrétien mais en réalité il ne l'est pas. C'est alors au moni souhaite le bito qui est dans la place. En fait, il a rappelé que la place est la place à Otonga. La place à Otonga. C'est justement. Est-ce qu'on a ligné Otonga quand c'est ligné? Est-ce que so ebi que so talango mona ngana na sala na banque te? Naïbi. Oui, ba banquier nde ba bomba mbongo, ba banquier musana ba de ngwana. So nde yo mona ngana sala na banque te. Ça veut dire que makambo ngana yo kana ona yebi na ko tuna. Tuna, il y a pas de problème. Yo mon peu yeba ke batbaloba que on est un peu trop réservé. Oui. Et là vous yeba batbaloba aux orgues. Oui, ça y a plusieurs fois. Non dis-moi. Mais mon ayoka, si on ayoka te na yebso ke na yoka te, yebso que j'aime la vérité. Mon demo you l'avait. Et c'est voilà. Fais monter la notice avant. Avant d'ailleurs la question, fais monter la notice avant. Et c'est là yo, oyo baloba pour osa vraiment accessible. Oui, c'est comment? Tu vois yo moko. Tango vandi, nagasa yo teza mambo asikanga na oyelo yo mo yebi bongo. Tu te dis quoi? Et moi ba na Congo, bato ki quit, mbote na quit, ba Marius Muonga, mutakolo ba. C'est-à-dire Marius, c'est-à-dire ce que daki mutu normal Au moins net na ki quit na ba internat, ba ndobo, so net ba kamonyo na tunio, ndolo ba ki oui. So net da bana yedisa, alu yo la ngeboke shiki sange. Oyo siko na tuna yo dans le calme. Yo mo siko oyebi ba lo boza réservé, aux orgueilleux, tu n'es pas accessible. Qu'est-ce que tu réponds dans ça? Réponse en est vraiment très positive parce que ils ont un bateau yo ba sala bilo kwango ba yebi pourquoi ba lobango. Vous comprenez papi? Donc c'est à dire que
un mutumoko boé a besoin na yo na kati ya bêtise. Okay. Parce que je pense que la déontologie n'a pas zone question té, mais na yebi que même yo oyebi na musala na yo makamni okutana nango mutu mususu atali oka boé papi mboma apesi yo déjà ba qualification. Ba jour okuti on est dans succès internet. Et puis apesi yo déjà attitude, apesi yo déjà comportement. Nga naturellement naza moi moi c'est mon akoli na timidité makasi. Na bonzambe nde na komi oloba mais so au fainanga au talinga bien au reconnaître ngo ata mukie parce que na koli bongo na koli trop réservé na koli ezana ba quartier mususu to fanda ba benga mama biso mama alors mais ba yebi lorté tant on a komo ba oh lor ngonde moi na donc ezande na koli vraiment te mutu moko azara koloba loba ko na koli nde ngwana te. Alors, na yebipe yesu na ajamuke. Bon, batebe et puis vie chrétienne nanga est tellement précieuse que na batela ngo ya papi. Nzamba pesanga bolingo makasi, apesanga motema moko ya olinga batu mingi parce que na yebaka qualité mo nzamba pesanga eza patience. Na zelaka, na talaka tom sulika moko za na ozela parce que na yebi que et aussi la peau oya lati kombo éternel ezaka nzambe. Il n'y a rien qui soit éternel na sa moi. Alors, batebelo baluka bamonanga na kati ba bêtise babiloko ma bébélé parce que ba katelanga ba mindelo mususu oyo ngamona za so na fandi na seki na bisinza mais merci. Ah bon? Oui. Alors tous ces gens là so baye bakutani lo mususu oyebisa ta ndinga zala so azongi sima so olingi sumbwa na ote o ko accuser de rage. Alors muto aye vers yo akuti yo za discipliné akuti yo za ordonné, à côté ozo gérer musala na parce que tu te dis yango ndi nzamba pesinga fona batelango mutande ngona tanga okene na sima so batunie so aza motema malamu a oloba que en tout cas na kuti sérieux mais so aza motema mabe a préféré afinga yo atonga yo aloba n'importe quoi et muto accusaka mutu peut-être pour azana jalousie to azana loko moko boya mabe na kati na ye azala kaka na objectif moko atombola ba faille ya mutu to atombola et loko yazo linga batu ba croire pour a convaincre mitema batu. Alors mutu na mutu na ndenge na ye bon ça t'arrive de reconnaître les gens qui ba manigança pe oui, ça te fait comment? Je les aime na lakisa bango bolingo parce que bolingo eza arme nga vis-à-vis ya bangola na ngai ya papi nzamba ebisanga ka eloko moko bolingo. Et déjà, le Seigneur m'a donné un cœur, il y a au supporter, insupportable. Mais pourquoi tu les approches pas? Si, na approché à Batebele, mais Nazarate Mouto, il y a aussi la makambo, na ba caméra. Nazarate vraiment te Mouto. Oui, ça dit qu'on approche Bangounia na yo. Oui, je les approche, na approché à Batu Makasi. Na approché à Batu Tina Mouto, ba ebisinga que moni lobby aleka ki asala e boy. Mais ça bilo ko bete la ngongate. So na aider Mouto. T'as pas peur qu'on te fasse du mal? Bon, à moins que le Seigneur me dise, n'y va pas. Mais en tout cas, na sala effort wana. Et on dit mango lobela bino erné. Aye biso ki kokete. So ko continue la profondeur ya prière pour comprendre ma kamna zoloba. Si, tout en profondeur. Avant y mission, on même t'as ça que mission. Parce que nazana ba signe oyo eko garantir nga que il y a rien, il y a pas de problème. Ezali. Ceux qui peuvent désobéir quelque part, nzama monyo désobéissant. Papi mbo me comme la yo na vie eza question te mais o lali o lotindo to moko o munyango loko a mise en garde ba te belé ba kufa ba te belé ba kutana na ba problème na vie soit disant que nzambe pona nini otikinga mais simplement parce que azaki désobéissant simplement parce que au moins déjà soko komi ko mata même ndenge au mati na musala na yo ozo kende nzamba zo réserver ba niveau mususu faut zaka très attentif. Oyo kaka le Seigneur parle à l'obaka te na ba pasteur na ba ni mais ezana loko moko nzamba tia na kati ya mutu instant na yo kokyo sala et bisio ke loko ko sala te instant na yo kokyo sala et bisio peut-être que papi sambela avon bima ezalaka mususu pe nzambe alobela bon asambela te mais nzamba alobela ke na bandoto soka lali alamuki aloti ndoto ayebisio tu sens que muto ezanzambe mutaleki na nzela na po solo nayo. Alors biloko bon so saleli sentiment so saleli sentiment lobi ke sinon batu bakoloba boy tikaka na kene peut-être lota ki ndoto moko kena fête moko
au lieu biloko moko esali o mabe na pesa exemple ezate yango mais yo lobi kaka anga na papi mboma na okende papa na nzambe ayebiso na sina lobaki na yo mais yo moko oboya ko obéir donc c'est dans ce sens là et ça na babilo mususu tu demandes à Dieu et déjà la Bible les a prévus priez, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maudissent donc na préféra kana sambela na yebi nanga ke mutu ezala ka tom su mutu musa bengi bino ayebisi na be mo to zaina songolo lobi aloba boye au moins après quelques jours mutu bokutani tom so sengi au service au sali na yo parce que bolingo ezaka arme bolingo bundela biso koleka mando il le bango lo ba pe so moni ndo ki belela ti bon kobelela soki kobelela soki oza convaincu qu'il faut nabela mais ce qui ozobela la peau au lingo bunda na arme ya banguna na yo est comme dangereux il y a papi nazakana ba principe moko na tambola nango nako tangisa makila na maboko na ngate c'est-à-dire okoza lo bundisanga na otika lo salela arme o yozo salela te sinon to komandenge moko nzambe akota makam na biso te po basali biso kama beno mais nzamba kota makam na biso pour te réagir ndenge moko boye o epesi nzambe possibilité akota c'est-à-dire ba fingi yo c'est bien mais siko nzamba otala yo siko osala nini tango yo omi venger nzamba okota suli kam na ote vous comprenez c'est-à-dire que il faut osala sûr que makam na osala et kokani na volonté nzambe tu dois être en accord avec le Seigneur c'est vrai ba finginga c'est vrai ba futimbongo ba sali ba mission ba lobby ba koti bonganga ba sali ba kisi ba memi boy tout ça ce sont des choses o ekomela biso mais nga siko fona sani nga pena zo siko ba biloko nga na yebi sur papi na ya ko brandir na oboma musala na yo na obebi yo bebi sa yanga mais nga na bebi sa yo te po nzambe na lola tanga kotala amona que yo salinga mabe mais nga na zongiseli yo prière na zongiseli yo bolamu na pamboli yo na approcher yo malgré nyonso o peut-être au salinga na ye vers yo na mikitisi na bengi to musupo boyeli na onga téléphone mais na rappeler lisusu quand Dieu voit tout ça à hôtel makaka quel que soit le temps à hôtel. Alors il y a quand même des messages, il y a des réactions des gens. On va avoir ça tout à l'heure. Mais tu penses que ça aussi joué quelque part, Babilo Kwana sur la campagne, joué à peine la carrière quelque part? Soy na lobby non, et aux à la faux. Parce que na kati ya bitumba nyonso na guerre, ezarana ba signe ya guerre. Au mona so ye ba soda wa uti bitumba. Même so ba betele maboko, au mona ye fatigué, tom su bilambe katani. Eza ba effet ya guerre ya papi. C'est-à-dire que son a lobby que non, ils ont un bateau yo, ba kota na frustration pour seulement ayoka ka eloko moko. Mais gloire au Seigneur parce que il est juste à monaka. Atala anaeli bandate, atala anakati. Même si muta obeta lisolo, nazabo na ko beta lisolo na ngana lo bapo na ngamoko, tongo tipo kona mikumi sa ya papi. Mais ce qui Saint-Esprit a sali témoignage na ngate na mité mabat. Et lo moko salamate yango moni jour wana tango Jésus a quelque chose baptême, il a fallu le témoignage du Saint-Esprit, témoignage en Nzambe, atindi ndeke, alobi ye moko oyo aza mwana nanga boyo kae. Alors quand Dieu donne le témoignage comme ça pour la mutu, ata soki mensonge ko sala ba ne belé, il y a juste bilimbo ya guerre, c'est-à-dire o uti ko bimana kati ya bitumba to ozana kati ya bitumba au monde ata mususu ah masasi ba betaki na lokolo bimi bakangi moi bande tout ça eza banini et joie vraiment paix na carrière par rapport ya besoin oyo Satan azaki nango ba muto yazo ko prétendre ko zala monguna to banguna bazanango mais na nyonso wana soko sali lecture ya kitoko na kati nango bilo na biso to zala kaka plus que vainqueur. C'est un bien non mais sérieux c'est comme si je suis allé toucher dans quelque chose qui t'a toujours touché dans moi fort intérieur na yo. Eza en fait, tu vis avec pincement moko, il y a pas sur batbasala yo innocemment ou et ça la passe. Et ça la passe. Je pense pas que ça la mutu moko a robeta maboko a lo na sepela ndenge batu ba kosela nga makambo.
mais au moins na pambola na nzambe pour malgré ça ya papi naza mutu na ko fana peut-être na plateau na oboité pour na koza MC na sone loka o pesate pour nde MC super na sina ku fana nga o sali pe crise o kufi na la mutu mo parce que eza biloko ya olobate donc victime ya bonganga ya kisi ya batu ya ba commérage médisance, c'est-à-dire que oyebi que bato ba auto kana comme na bino pe biloko nyo ezalaka parce que ezalaka même na Bible ezala au mona David na psaume je crois 52 azoloba pona accusation ya Doeg azoloba lobi pona nini ozo funda ngai. Abi, sache que je suis un olivier verdoyant dans la maison de l'Éternel. Tomoni bitumba ya David na Saoul, tomoni bamakambo. Donc ce sont des choses où eyaka tango mutu azo kendena mission ezalaka toujours combattue. Alors quand la mission est combattue, ezalaka na babiloko eyaka tout ça. Alors il faut zala très sage pour que okota na kati ya rythme monate David a batami na cessé azo kima Saoul. Mais à moni a eu occasion ko boma Saoul, c'est-à-dire na brandir ba erreur nae, na brandir ba makam nae amabe, na sala epe o yazo linga salanga. Mais David azuka akati lamba. Aibisi le moni. Nazaki na possibilité ko boma yo, mais na otangisa makilate. Ce qui fait que Nzambe a bengi David l'homme selon son cœur. Mais faut tala bitumani David akutani na ngona vie. Na tanga ka mingi pona na zoma kasi ya continuer. Et il est l'autre koba. Je crois que ti si kan Nzamba olinga to sukande to suka mais to répondre à injonction au monde de ténèbres. Oui, au BBC journée na ngai. Ti ya. Non moi on continue non sueza, ça n'a pas si. C'est alors Zorano Kunda. Non, quand on a sauté. On a vu le bandok bafandi batel ya vraiment. Mais ce que l'imisa kasila non c'est comme beaucoup ça moi bien. Na bien. Oui ba fait moi bandulman mususu. O à côté na binoté. Moi ma frère musume ya bandulo mususu. Nayebi presque batinyo so basali musale mona ni nayebi. Netina. Nayebi tonton ton frère. Nayebi tonton là. Nayebi tonton JB. Oh, et tonton Werason. Tonton Wazekwa. Nayebi tonton presque ma tantine, neti maman Marie-Claire, maman Mbiliabel. Tu voyages naé, a memé la bébé dans l'avion. Oh là là. Oui. Tout temps bon nayebi maman chala mwana nayebi kuyi bana lo bango bien mais ceux qui tout nzembo ni oyembate en fait koyeba no oyembate mais koyeba nayebi que oh ya on a dit to find basali musala ba fongole lui son nzela makasi na musique c'est ça le bambila belo koyeba to pe manzili kamukada. Ma bouche est tellement sanctifiée que ça na lutte. Tout ça la lutte tout ça. Et là on a la kamwande ya ngwana na ba point commun pilipili rolia no ta bouche va manger bitabolier. Voilà. Mais ce qu'on a taxé ba tusu ba tshenzembo wana. Matoi na ngai koyoka mais kati na ngai ko bimisa ngote. Kati na ngai ko bimisa te parce que non pas parce que naza na rancune bien ni tout ça, mais je me dis na ebandeli. Consécration. Ça, alors, on est un peu pris par les temps. Cette fois-ci, j'aimerais quand même que nous puissions donner l'occasion à nos téléspectateurs qu'on puisse maintenant un peu parler de vos activités. Alors là, pour le moment, il faudra dire on est en studio ou tout ça, tout ça na préparatif. Il y a studio pour nanto bandité musala. D'accord. Mais tu vas dire déjà qu'on préparer banzembo ndenge singeli ezala préparer tozo bunda vraiment de façon que musalango ezala lisusu malamu ndenge bandeko ba pambwami na ba développer la Jehova mopanga ainsi de suite ba continuer ko pambwama ba lokito il est vivant ainsi de suite ba continuer ko pambwama. Donc là tozana na kati ya projet oyo ya fondation parce que toza ko installer maternité, centre de santé puis maternité na Maluku. Tous en a quatre na phase. On a compte il y a fondation. Il y a fondation parce que la mano de Dieu ils ont fonctionné na ba branche misato. Tous en a branche ya musique, tous en a intercession, puis tous en a main de compassion. Na branche na biso main de compassion, tout ça la ba action sociale chaque année, plus ou moins 4 actions.
kobandane bandeli ane ti tokoma na suka ya ane tokendaka na baorphelinat tokendaka na bamaternité na bahôpitaux tokendaka pe parfois kotala pe bavieillard. Alors na cadre wana nde maintenant toyaki kobimisa sous-branche mosusu eza fondation leur mbongo tobengaka yango fondor na kati ya fondation nde tozoorganize baactivité wana na bafonds propres. C'est ce que j'allais demander justement. Oui, vous l'organisez ça parce que moi, appui à Libanda, moi, appui à Moutouma dans la Cima. Tous en appuité, ce qui fait que au monde rythme quand on est tous ça et la musala, on comprend que tous en appuité. Donc, eza fardo nzambatia kati na biso, même de tokendaka ba action na biso, ezala kaka ndenge to. Ya papi, tozo kende omoni mutu, abi ngape na ina sachet na nga ya sucre. Ya papi tozo kende mutu msomo na ye ngape na ina moi carton na nga ya jus parce que na remarqué que ba mingi ya bato bazo linga kosala makambo wana eza bato yo o vraiment baza makoki ebele belete mais bato baza makoki ebele nzamba pambo on dirait bazaka plus. Est-ce que vous avez besoin de tout ça aussi parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire ata sikoyo il a cette volontaire et là il n'y a pas de problème. Ils peuvent mais après comment vous contacter parce que tout à l'heure tu l'as bien dit hein et dans bateau soit mon cause réservé heureusement les lots va comprendre que ils peuvent aussi au dans topé ça ba numéro na ba ni ba o ba benga biso ba bengaka topé ça vraiment ba numéro na biso neti so ba liba contacter biso na numéro ils a 082 19 70 104 ils ana WhatsApp na numéro ana na appel direct bakoki toutefois pour contacter biso na 082 donc 243 82 19 70 104 ba contacter biso bongo montant mususu bodo kende orphelinat ba maman na biso mususu dans la France ba longo ka bilambo peut-être bana balata ki tout ça ba kangisi yango mususu mona apetche bino carton moko ya ba spaghetti biloko akolia ba boîte bo meli bana wana et ça la bien c'est comme ça que tant que na maluku nzamba sa ki biso grâce ya ko zwa moi espace moko wana de tokendaka parfois ba évangélisation ko solwana ba takuna parce que baza comme na ba église te ko solwana ba ngoma lo banzambe de que toté aka Yesu to au moins ba résoudre problème tant ce monde moko azokufa na pour na 10 000 francs moi azokufa pour na fois que ne pour moi médecin à hôpital les âmes mbongo peut-être exaté. Alors, et ça, la biso pas si. Au moins, bah, ben abino, moi, nazo, ado koufa, 20 000 francs des athées. Tony, comme muré, idée, wana, comment tu causes ça là? Est-ce que, faut que tu en aies millions pour tout ça quelque chose? Et je suis sûr que ça, moussala, nzamba, qu'on peut $100. C'est pour le mot $10 à dim. Boutali, a besoin. $5, tu peux épargner. Ce qui te épargne, à la fin du mois, que, na épargne, na biso, wana, tu comme y a $100, tu peux sombata 12 sacs à ciment. Donc c'est comme ça que tout ça salana et par la grâce de Dieu on évolue. Sœur Laure, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, mais avant peut-être Yaoti Kayo, j'aimerais quand même savoir beaucoup t'en appelles dans difficulté dans Msaloyo en tant que femme. Bah difficulté ça est bien. Bah tu me soupes bah tendance naïe avec des idées en tête, sachant déjà qu'il y a papa Christian Za, mais il s'est dit naïa naïda production. Mais si ma idée wana zana ba idée mususu. Ah nako soupçonner batute parce que déjà ndenge nanga yako saela musala nazaka trop na affiché ba production ba nini c'est pas Christian. Donc yende mutu bis ngala zo juste programme. Puis na kati ya structure na biso toza na un administrateur aza pasteur. Ezarana mako musu mutu akoza na ba idée. Mais ndenge oyambeli ndenge muninga abosani. Voilà ndenge omemeli kutu ndenge kutu Yesu tom oyo abane ko zanga na kati na ye. Voilà. Ese yape bovandi boye ota na bilonga ba fanatique. Ou bien c'est moi de tenter par Christian. En tout cas, quand tu as vu le fanatique, il y a Moussa Nangate. Ya. Mais non, il y a Bissayo. Et ça Moussa Nangate. Il y a aucun autre parce que tu as vu que la tentation. Non, il y a parce que Moussa Nangate. Ok, au monate. Qu'est-ce que c'est dans il y a Moussa Nangate.
fait du monde a une question mon nom il a retourne en côté dans le bien. Bon, est-ce que ça peut t'arriver aujourd'hui encourager ton enfant en tant que sœur Laure Lelo, moi dans sa même métier que eux? Bon, pour nous le bas vrai, Ouais. na encourage à bangote. Bazo yemba plus que nga. Ah bon? Oui. Tes enfants? Oui. Pourquoi tu dis bah yemba plus que eux? Bon, yemba plus que nga parce que na âge na bango je chantais pas comme ça. Bazo composer plus que leur papa parce que na âge papa na bango a composer bongote. Donc jour mususu nzamba osala peut-être grâce boyo kabango. Mais koloba vérité je ne les encourage pas. Parce que na ebisa bango na lobi batanga ba luka ba vocation na bango ba yeba nini nzamba zo bungisa pona bango parce que koza na voix ça ne suffit pas. Koza na talent ça ne suffit pas. Il faut zala na appel parce que na yebi ndenge mboka na biso ezo fonctionner to yebi so monde tozo fonctionner biso to a lokola makabo o nzambe alobi bozala wana pona musala nanga mais ce bango ba osala ngo pona sentiment et cause à la piège pour na bango parce que makambo peut-être toujours supporter tant sous bango koka au supporter en tout cas pour nous la vérité je ne les encourage pas et ça musala oyo na tout na bango est-ce que bo koka au supporter au biso to supportaka ce que ça nzambe muta a solo na bino pour na ko sala ngo na opesa bino provision et à la soutien na bino nzela nzela. Mais ce qui est nzambe que vous le faites parce que maman a fait ça, papa a fait ça et vous allez pas si mingi. Voilà, la sœur Laure Mbongo, fidèle téléspectateur. C'est comme qui dirait, le bonne chose de dire jamais, hein, mais moi je pense que nous n'allons pas nous séparer comme ça, ne vous en faites pas. Il y a tellement de demandes. Tout le monde veut. Bon, on aura l'occasion tout à l'heure. Merci au docteur Jeff Njadi, il était Tadon de Dieu. Bonjour, bon dimanche à toi. Merci à Jérôme Braun, Mireille Mbangou, et Serge Lunga. Bonjour et bon dimanche à vous. Un grand merci comme ça, Perry Kapalai. Et merci à Manon Samela, Jackson Boliko. Monsieur José Bomolo depuis Paris, je vous dis merci. Luison Drama, il reste le seul. King Makia dit bonjour et bon dimanche à toi. Merci Willy Moucheni et merci Ted Tendai d'être là pour nous. Maman alors, nous allons devoir nous lever. Mais est-ce que toi qui es dans tes tôtés, Mara Awa? D'accord. Les 17, hein, c'est à Genève avec le femme actuel. Je vous confirme une fois de plus que nous serons tous là. Il y a un et tapons des choses arabes bien Awa. Patrick Mouta, tout le monde, le Patrick Saraz et autres. Alors, Junior, on va prendre. Mais avant tout ça, étape Oyo. Nangana tout na question moi mouké. Essayez la yopé en plein concert au Silica. Té, exactement on a ko Silica té. Atam ko le monte na senga ngona nzambe parce que on donne que ce qu'on a. Ceux naza kanda na opé sa kanda. Mais ceux naza na joie na opé sa joie et au remarqué il y a papi na ba concert na biso bato baza toujours na esengo. Mutumsu so opé ce témoignage à lobi na ngana mi boma. Mais après expérience, na yo qui pose à vivre les sous. C'est-à-dire, na senga ngo na nzambe, na makasi na ngati. So na makasi na ngana okokati, mais na senga ngo vraiment na nzambe. Style la musique n'est pas à l'aise. Oh, tozo sala, eza musique, y a recherche, c'est-à-dire to sangisa, folk na biso, y a Congo, et puis musique sud-africaine. Y a un peu sa couleur ou to sa et la musala. Ah, tu as une question, mon papa, non. Je peux les gars, moi, turbulence, t'es, hein? Et là, t'es, hein? Bon, bonjour. Bon dimanche. Ça va? Très bien. Tu connais la sœur Laure? Tu connais? Viens, une minute rapidement. Qu'est-ce que tu aimes à la sœur Laure? Sa simplicité, son amour, voilà. C'est notre maman à la maison. Okay. Qu'est-ce que tu n'aimes pas elle? Sa rigueur, fait, voilà. D'ailleurs, il en a regretté. Merci. Comment tu réagis? Moi, je rigueur. Bon, il y a l'ingarate, mais il y a des des autres qui tout installer rigueur ici qu'il faut tirer. Donc, à Talissi juste
oya lingaka na oya lingaka te il faut être libre ya oloba mais yango tende opekisa biso to sale la rigueur Rondo Mbassi. Ah là là, les Chinois. Bon, au moins étape oyo. Et là, en principe, faut pour la question mo awa. Mais au lieu pour n'ambala moko, faut qu'on en a clôturé parce que bateau bana sima ona, bien zoba na zoba ça zoba moko. Fadingana yuni tout na plateau so ida ineti o za zoba na pena zoba mais maele na maele. Heureusement. Ça la maele moko. Amen. Voilà, parce que maele wani da bateau bana sima dax menayame junior kulele. Je moi mon laïmbi ngana libandi Michel so ina. Yende ne comme Michel. Va te des 15. Voilà, donc bateau na nyonso c'est un plaisir bangonde bazala na bisowa. Alors, et là j'akwala le PDG Fernand Massala. C'est parti Oyo et on a CP là. Il y a 3 questions dans le papier Oyo. Yo pona papier moko. Et la question Oyo pona. On va lire ensemble. Ça va être qui voilà. On va lire. Vrai ou faux qu'à cause de l'hypocrisie des musiciens chrétiens, Laure Mbongo regrette d'être un artiste chrétien congolais. Vrai ou faux qu'à cause de l'hypocrisie des musiciens chrétiens, Laure Mbongo regrette d'être un artiste chrétien congolais. Faux. Je n'ai jamais regretté. Et dans vrai ou faux? Et dans vrai ou faux? J'aimerais, on va devoir se dire au revoir, mais j'aimerais, avant de te laisser sur ce plateau, un message à tous ceux qui nous ont regardés. Peut-être Lilo Bamsou Zagi Oye Psabango, qui t'a pas dit. Tolingi Binomingi, priez pour nous parce que Moussala Oye album, tous en a besoin, tout peut tous en a besoin. Et il y a beaucoup de préoccupations. Il y a un mot que Zolanda Bisso, Bossambe la Pona Bisso, Bossambe la Pona. Misala ebelo ezo bungisama na Nikoleza Koya. Tika nkola pambola bino pour l'année 2018, biso Zamba ebisaki biso keza année à équilibre, tozo sambela que Nzambe a réalisé équilibre na bomo na moko alandi biso lelo ya papi balandi na biso nyonso nazo sambela sikoyo Nzamba zo kalo sambo nanga te sika o porte ezate fenêtre ezate bomo na ouverture ndenge bateau bayaki nande kona bango malade po abika Batu batonda qui fout les ala qui nombreux. C'est-à-dire que batu belé bazo bunda pona kozwa eloko moko to mosusu. Mais tant au porte kangami po batu batondi, fenêtre kangami po batu batondi, en tout cas que miso na biso et mona ouverture moko oiko mema makamboya oiko créer équilibre na ba vie. Et si ko ezaki boy, Nzambe comme sango boy na kombo na Yesu Christ. Amen. Oh, merci beaucoup. Merci. Moi je voulais quand même te le dire, hein, comme dans le bac on a 2 billes, je l'ai redit encore. Merci, Papa. C'est pas une flatterie, même les gens qui regardent savent comprendre quelle place vous occupez sur les gens. Bon, toujours critiquer, nous sommes là que pour jeter au-dessus de fleurs s'il est faux. Vous servez aujourd'hui d'un exemple. Oyo beaucoup plus. On un peu musique Oyo, mais bon, on ne cite pas les noms. Grâce à vous aujourd'hui, à la maison, il y a des gens qui sont édifiés. Grâce à vous aujourd'hui, les gens peuvent se servir d'un exemple pour dire tous à la tête sur l'Ombongo. Je pense que c'est une fierté. Trop de bonnes choses à vous. Comme dimanche. C'est-à-dire, on y a yellow na mutu. Sakana biso. Sakana biloté. Tiko sakana biso. J'aimerais tout le dimanche prochain. Moi, je laisse là. Mwana lampate tombwa milelo. Puitinga ina yoto bikisama. Sogi yotali yoko bikisama. Sogi yotali yoko kangolama. Soki yotali ebomo yeko changer. Yewane hena laki sibino. Yewana Nzambe na bomoi. Anako yemba, anako bina. Sipuna mobali hoyo. Alangwi sanga Yesu Masiye. Nalingi etika na salela ye. Nalingi etika na yembela ye. Alléluia, la kosi na Yuda. Osane, que Dieu vous bénisse.